Abécho les a combo sacré Tshisekedi Atika mais comme on a Lumbu onken trésor. Oui, ton dimi pardon mais la justice reste la justice, la force reste à la loi. Biso tokobo ya pardon te oyebi que IDP c'est ça parti moko et créement na volonté en Zambie ya batute. Quand quelqu'un demande pardon, il faut accepter. Mais le pardon elingi ko lobateke justice ça la musala te. On ne peut pas blaguer avec un chef de l'État. Batouana nyos association Batouana ba yebi que Félix a bien éduqué ba lingba banda osakana nae pour ba kosenga pardon ba limbisa. Base balobi non, pardon oui, to limbisio, mais la justice doit faire son travail. Un député a yebi mibe côté azo bima aloba n'importe quoi na combo ya président de la République au détriment du peuple congolais et mais pour l'avantage de son parti politique. Ça on ne peut pas accepter. Et Sengela répondre devant la justice mais to bosani yango to limbisio po et ça la biso le côté pour ba biloko to banda ko yokango depuis opposition benjir to ko bangela ngote mais tu dois répondre à la justice, c'est ça l'état de droit. Oui, batuso baso senga dialogue, moi je ne comprends pas. La constitution congolaise a organisé l'élection en 2006. Yango na maboko. Moyena attaqué les bino articles les athées, ceux qui ont exposé des motifs. Balobi depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 en 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Ça c'est la constitution. Expliquer, étant que la constitution est expliquée, banani bakendaki na accord na dialogue inclusif, accord global inclusif, il y a Pretoria. C'était de Jean-Pierre Bemba. IDP a été représenté par Martin Fayoulou. Mais nous avons dit que depuis 1960, nous avons une crise politique chronique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des dialogues parce que le peuple est moko. Abanda upona batu dans une élection. Nous avons une élection en 2006. Nous avons une élection en 2011. Les autres ont une élection en 2010 où Félix Tshisekedi a été président. Bolingi bobo manyo supporte des dialogues. Mais il faut être malade. Bato bazo senga dialogue wana ce sont des aventuriers. Peuple congolais, il faut d'abord chercher à identifier le mal. Quel est le mal? Depuis 1965, depuis 1960-65, Mbogeza kende malam. Mais chercher les problèmes à partir de 65, pourquoi le peuple congolais a koufanzala? Chercher à identifier les problèmes. Quel est le problème? Et ça des régimes et bomamboka o. Régime à Liboso to bengo régime ya impère, régime à Mibale to bengo régime ya AFDL. Et régime wana zalaki dirigé na banzetete, régime wana zalaki dirigé na batu. Est-ce que batu wala nyoso bakufa? Non. Baza vivant. Mais babata mi wapi? Babata mi na FCC, babata mi na Lamuka. C'est ça le problème, peuple, il faut comprendre. Que batu babomi mboka, depuis deuxième république, na régime AFDL, baza na deux plateformes politiques, FCC, na Lamuka. C'est clair. Faites confiance à Félix Tshisekedi. Ce qui Félix a bongisi mboka ote, c'est que toka nga babiro ba parti politique nyonso, tokosa la politique te. C'est que ça volonté nzambe poto nyoka magalibela. Le Congolais, bato nyonso balingi changement na mboka. Seul parti politique qui a prôné changement, c'est l'IDPS. Nakosenga na bino boy. Bino nyonso boya derrière le président de la République. Bolanda Lamuka te, Lamuka bapanzani. Moïse Kaputumbi azo ya kalate na Kinshasa pour ya kozwa poste na ye. Bemba zo hier le 23 et non pas ça une opposition parce que la constitution zo permettre à ça l'opposition te. Et d'ailleurs na l'élection en 2023 a kozane pe candidat te. Boye barabino déjà. Donc aye bango bakoka kanzala te. Aye beta ba manœuvre na azo poste ministériel. Yo ke nyoko makezela ye na aéroport moy aye comme ministre bosamboy. Donc bako travailler te preuve à l'appui papa journaliste na ebité so landi déclaration à Mbusa ici, aux Hollande. Alors, c'est Félix et c'est un homme humble, honnête, sérieux. Et ça ne la mouka tokenda ko travailler pour détruire le peuple. Mais Félix a resté serein pour l'intérêt du peuple congolais. Au moment que mutazo tikala na motema mabe, comme on est Fayoulou m'a dit Martin. Tango Fayoulou akendaki na France.
ba français batalisa qui est vérité des urnes. Tango akendaki na Amérique batalisa qui est vérité des urnes. Tango ye aye olia yebisa bato na ye kete batalisi nga ke vérité des urnes ezande Félix Tshisekedi aye adevie o bayebisi nga boye o bazwaki acte te mais bayebisi batalisi vérité des urnes déjà. Tango babengaki po apesa ba dossier na nyonso na makambo nyonso tu azaki na ba preuve te. Koto apesa 62%, koto 45%, vérité des urnes na Fayulu kutu bazui acte ke azo mérité kutu kozalata président ya mboka te. Pona biloba loba ye azo finga président o faut oyebisa bato na ye ke esika nga na wuti ezalaki boye. Yo omemeli bato ata sangu moko ya malamu te na esika yo oye me obandi kofinga ka président yango bamonike te nyonso to banda kosala nyonso eza ba aventure babimisi vérité eza biso mutu to bimisi vérité te bango moko nzambe nde asali po basala nini babimisa vérité na bango nzamba zolokumu lokola bango moko bakobi kombilisa vérité omoni mai bakangela kango nzela te ye Fayulu na élection esalemi ya machine à voter oyo est-ce que ya lingaki élection wana ye aboyaki machine à voter parce que élection nini oyo alingaka kanye po azwa pouvoir etikali 2 jours oyo ondimi machine à voter banani bavotaki Fayulu akanyaki élection te lokola bango moko bazoloba ke esalaki lukuta peuple congolais ayoka biso ba peuple congolais to fongola misu to tala ndenge banguna o balinga Congo échanger te bango moko bazomibimisa na poisa ozo totondi nzambe oyebi ndeko vérité babombaka ngo te Fayulu na clique na ye ya lamuka balengaki ba déstabiliser pays souci na bango ezalaki ba exciter la population la haine tribale yango bazwaki bamonaki chemin ya ko exciter population te ndomoni Fayulu akenda azwaki langage ya vérité des urnes yo soko zoluka vérité des urnes pour kendaki na cour constitutionnelle nazo peso exemple ya Tshisekedi na moment Seni a publié Kabila Tshisekedi a lobby clair que na koki jamais kokende na cour constitutionnelle parce que cour eza ya Kabila Tshisekedi a prêté serment le président de la République et puis a lobby clair que na ke koluka bokonzi mais Fayulu déjà kendaki liboso cour constitutionnelle la constitution dit ceci les arrêts de la cour constitutionnelle est exécutable. Donc ceux qui déjà cour à rendre arrêt naïe, il faut exécuter yango. Faut le gagner na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle et c'est clair que ndeko gagner te. Muta gagner ma pona mezali, moi na mboka fachi. Bango ba sepela ki nango te. Ba moni que non IDPS au pouvoir, to ko beta 80 ans na pouvoir. Batali ke ba kombe ya mikolo. Tout ça la ndenge to boto la mona mboka pouvoir, to ke na haine tribal. To exciter bato na tribalisme. Tout le monde qui bazwa qui soldat na bango ya vérité des urnes na batie mais nango vérité des urnes te balinga ki ba exciter population na haine tribal zamba sungi que peuple congolais va comprendre que normalement to zalue ce moment ya kobundana te et ça moi faut tout mboka to se mettre ensemble ozala mukongo ozala muluba ozala mongo le pays nous appartient mboko eza mbemba te eza ya Fayulu te